émission na biso thème nango et la éducation de nos enfants. Parce que tout le monde na poto, ba papa ebele bana bazana libanda, ba mama ebele bana bazana ba poussette libanda, et lelo to tungi ya kobeta lisolo to ba pourquoi toza komona bana mingi bazana ba poussette libanda, pourquoi toza komona bana mingi ya mibali bakomi kotia bambeli bi pa kusuna liwa ya mbeli. Est-ce que baza kozwa éducation na libanda ou bien faute erreur wana ekoki kozala na biso pe ba parents? Tobandi nanu il faut avant toyeba nanu soki toza ba fautif na eloko wana, il faut toyeba c'est quoi le mariage d'abord. Soki toyebi mariage eza nini, à partir wana tokoyeba comment prévenir ou bien kokanisa na futur afin que éducation ya bana ezala malamu. Tobandi na définir mariage ezali institution oyo Nzambe asalaki na ebandeli ya mokili. Po émission ba musulman bakotaka, ba bouddhiste bakotaka, ba kimbangiste bakotaka, ba kitu bakotaka. Mais biso nyonso toyebi ke mutu asala mokili oyo c'est ezakaka le Dieu le créateur oyo asala mokili oyo. Yango tolobi institution oyo Nzambe asalela moto. Na ebandeli ya Biblia tokomona na ebandela mokili mutu to okima ngota komona ke nzali boso selon Bible. Na bien selon Bible Nzambe asalaki ezalaki mobali. Ape aye kozwa apesi mobali mwasi. Alors mwasi oyo akozala être semblable na yo, kotambola na ye ensemble. Voilà to close parenthèse wana pour makoya koloba ke la qui maintenant comment mobali akomaka na niveau ya kozwa mwasi. Po ni pe aona poto comme un phénomène musala ezali na mingi mutakoya sali musala kangisi mbongo akiko bala mwasi ache ndako ba kobota. Est-ce que réellement mutakoyi kokende ko s'engager mbala moko zwa mwasi ndenge wana ou bien eloko nini ekusaka mutu a décidé ya kobala mwasi. To bali na côté ya mobali nani. Mwana mobali tanga abotamaki na papa na mama. Eloko nyonso ezo na mutu ya mwana mobali. Ezo za place par rapport à l'éducation ya ba parents na ye. Ça veut dire que ceux qui parents na ye azalaki mutu ya kwiti kobeta mama. Mwana wana tanga kolinga kosangaje na libala o santiki ya koyena namba bizaleli o ya papa. Mais mingi pe nzamba sala ka grâce romona pe aye pe na bizaleli wana te. Na ndako libala ye azui nzela na ye par ya peur ya conscience na ye ndenge aza kokanisa. Alors qu'est-ce qui arrive? Tant que mwana wana bakolisi na papa na mama, okomona na place biso ruta normalement. Okomona papa na mama babanaki kotanga te, mais bazalaki na souci ya kibomoto pona kokotisa bana na bango bakola na vie bien, ba étude ba bien licence donc papa na yo azalaki mutu moko asali utilité. Mais les génération lelo qu'est-ce qui fait que na ba papa na biso ba sala classe te ba réussir ya kotangisa biso, mais biso lelo oyo na mboka susu ya poto toujours koka kotangisa bana te. Et pourtant école yango ezali vraiment free de te le bapa ezali pena ya ofele gratuit. Est-ce que problème wana ezo na biso ba parents ou bien pour les autres na bana? Soki pour les autres na bana, malade wana ezoteli wapi? Papa yo na mama soki bozwa ki formation te tambo na ndaka libala, soki grâce salame binote bokoki ko bebisa ba vie bana. Et pourtant bana bazokola na Congo bakoki ko beba facilement et bana poto. Mais comment bana poto bazo beba facilement ko leka bana yo bazo bakoli na Congo babotani na Congo. Problème ezali boye. Tobandi ko respecter na libala ndenge salami. Tokoma na niveau ya kobala. Il faut yo moko conscience na yo elobela yo ki ngai ndenge na zaboye na lingina bala mwasi po na yebi importance ya mwasi na tia mwasi na ndako libala parce que na yebi importance ya mwasi. Après wana nzamba kopambola biso na bana il faut na yeba importance ya bana.
mais le to koloba moi trop pour comprendre pourquoi bana na biso na poto bazaya ko pemba sur 100% ba congolais banu ba réussir na bango na nzela ba classe ba ko kozala 17% ou na ba réussir vie na bango na nzela ya classe mais oyo ba réussir vie na côté mususu to tâtonner ba 5% et oyo etikali mutu na mutu to mega ko kabolango donc toza na kati ya ba mbeba ebele. Pourquoi dans le bien moi to ko na poto papa na mama boyebi ko éduquer mwana te côté ya mwana na bino mobali azokola na ndako azomona yo na mama bo discutaka na kati ya ndako na misu na ye obetaka mama utaboti ye tanga zali na force ya koloba na yo te ye aza koakimile makambo tu oyo ezosala mama tanga kokenda ndako ya libala na ye ye akoreproduire makambo oyo abe kosala mama na ye yango akoreproduire yango pa ya mwasi na ye oyo ya kobala mosusu pa koya conscience esala bi non o papa na mabe kosala ya mabe tikana sala eloko moko ya malamu wana na kote ya bana ya mibali papa yo oza na kati ya ndako ya libala yo nde ozali censé ya koéduke mama a partir ya fiançailles donc ntango bolingaki na mama à partir ya fiançailles na bino ya copinage na bino okoki kotransmettre pardon mama connaissance ou habitude na yo tori ya mabe te po tokozongela mpe kotaba mama toyeba eloko nini esalaka mpe destruction est ce que mama nga andimaka yango mpona sentiment ya love ou pas papa okomi kotransmettre mama quelque chose oyo ezali ya bien ekota na mutu ya mama afin que mama lobi akoma mpe capable ya kotransmettre yango na bana tozobana bapapa ya malamu pe na bapapa ya mabe alors soki yo olupe étape ya copinage na ya fiançailles pour na koéduquer mama kolongole oyo ya mabe alutaki na famille na bango okotise oyo ya bien ekomi problème po soki ya lupe yango olingo olinga te yango mo bamama mosusu lelo ndako ya bana sali te okena shamba bana sola masuba bana bakotama na nzela sola ngai ozo comprendre te ce que mwana asukula ko bia asukula te parce que mama ayaki préparé te mama ayebaki te akozela eloko moko spécial na maboko na ye oyo akobotama akoloba lokola ye faute euti wapi na papa il fallait azwa temps à éduquer maman apesa mama quelque chose connaissance oyo mama akokoka kozamba yango mwana bakouple na biso mingi ekozala bien soki ovandi na mama bandaka kotala faiblesse ya mwasi na ye eza wapi manque ya mwasi na ye eza wapi po yo meka kokomplete yango mabala eya kaka tovanda na sipote na bakaratere na mabe ezali mabe mingi ata mama kosepela te corrige lelo corrige lobi kuna ti ekokoma mikolo mosusu akokomprendre akopesa yo raison kaka na kotaba papa olukaka misala te yo na ndako ovandeli social kaka cigarette na moko banda ntongo ti pokwa osukula mpe nzoto te ovandi wana mwana azomona makambo tu oyo oza kosala okende mili pa obimisaka bana babetaka tour na parke te tusa boye na bana bazokrake mwana ntango akokola ndi mpa kokende banza na papa akoluka mpe mbongo te akovanda mpe na sukola nzoto te si ba 16h avanda wana ba 17h avandi wana eloko moko ya malonga akoreproduire eza te mpo amoni eloko te pana na yo papa. Alors na kote ya bamama sikoyo mama akoli na ndako oyo papa na mama bazali kamonaka papa na mama abundaka na mbongo social bitumba zakisha na bisili na ndako tiai ezobetama chaque jour mpona mbongo ya social. Alors mama kokola ndenge nini mwana kosala ndenge ya mwasi aza koobserve aza kolona nde tolobaka oyo yo oza koloba oyo yo oza kosala mwana aza koyekola yango ya mwasi aza koyekola yango ya mwasi mais ntango akoma na kati ya ndako libala na ye akoreproduire kaka biloko oyo mama na ye abandaki kosala na kati ya ndako. Mama osukulaka te olimai te mama oyebi kosukula mene babiloko bilamba na ye ya sete oyo mwana na ya mwasi azomona olakisa mwana na ye eloko moko te ntango azokende ndako ya libala mwana koproduire nini biloko bandaki kosala. Alors soki akutani na mobali oyo azwa éducation ya bien na ndako na bango ayi kokutana na mwasi oyo babalisi na loyenge mpona komona libanda akosala nini
à supporter tant comme quelque part à lâcher à comme ça la ban n'importe quoi. Alors tant que siko bana wana ba balani ba iko vanda siko na ndako moko ba boti bana na bango na poto oya mobali azui karaté ya papa mwasi azui karaté ya mama ndako wana ezalaki bien te siko bolinga bana wana babimisa nini au geste tant baobota mwana bozalaki préparé te na libala. Est-ce que vous avez valeur ya mwana? Est-ce que vous pouvez mwana vie? Biso na Congo, babota biso kwa bana abata. Omona papa aboti bana 13, tout ça comme na 17. Mais azo kwa pour supporter même classe ya bana na te. Mais au moment na kini mona tato mwana moko te a dérouté. Mona ba tout ba quand même ba D6. Nous sommes à l'université boina. Mais pourquoi na poto toujours pour manager banati? Pourquoi na poto toujours pour manager banati bana mingi bazoko manalibanda? Yango to yebi bino na masolo ya sanzete ya lelo ya koloba tozana besoin ya makanisa ba papa responsable maman responsable. Quelque part na vie ce qui te koyi na mbeba il faut te reconnaître vraiment place nini oyo biso to sali ba erreur. Ceux qui reconnaissent yango na bato bazoya sima bakoyeba nini oyo bamba kosala afin que ba éviter esiko biso to koya ki na libolo. Mwana ke libala na kati ya ndako na ye azokosola kosubolimbisa ya molime foto te yango basous-vêtement na ye mwana mwasi azokosukola même pas. Avant sukula yango il fait ça et comme 15 sous-vêtements ou comme 17 sous-vêtements. C'est anormal. Pourquoi? Avec ndako moko boye, parent na ye moko boye, maman na ye, azali le quoi na tika na ba cantine, il faut beaucoup lango, le quoi ba cochon, ce comique 16, 15, ya zui a sukoli yango. Mais moi na ya mwasi. Asa observer. Olinga te, et je pense que ko zone la yo un jour au finama. Moi na ya mobile. Papa ndeko lenda toujours maman na mbonga social. Place ya nito koma na problème sérieux. Parce que bandeko mbonga social ezali mbongo ya kochaka batu na mabala na biso ube ezali mbongo ya futa na bana ube ezali mbongo ya kipobo bumba nango ube ezali mbongo ya kochaka essence ube ezali mbongo ya kipoto na nango lupango na kili ube ezali nini au juste omona papa pe a se rabaisser tina niveau au ezalate. Maman se joue wana boyaka to kabola yo boina boy bon andi ko nanga bola na ngai to ba ke ni te mutu mabe ndele aina Congo azbotoli biso mboka a imposer biso mupaya zala na Congo pe biso to to sana pe vi na mboka bapa to ko pe awa ndela ngaya ni a pesio chômage. Est-ce que nous sommes dans le biso ou bien sama bala na biso ou bien to éduquer banate? Aba les obala na bana babala ba kola ki ba bomi di bala na mama yesu sa bomi di bala to se retrouver biso to ba femme seule ba homme seul biso to ko taka ka ndo muta ko pesa mu éducation azati. Yango to une question. Éducation ya bana na biso ezali wapi? Pourquoi tu vas se retrouver na bana toujours na libanda? Pourquoi tu vas retrouver toujours bana asi système ya aboti ana mbali mususu aboti ana mbali mususu akeko bota na mbali mususu mais bazolinga jamais kwana na mabala? Est-ce que ezali faute ya biso ba parenté to sala ki erreur quelque part ou bien ezali faute ya bana na mboka oyo bango bakolo? Eloko oyo emeneli biso ba problème sérieux. Même dans les églises, les pasteurs autorisent ma kabati femme seule et zala. On est athée à maman, ça tout va respecter, na moutoir pour ça valeur, beau vendre d'abord ça la famille. Non, pasteur rotika na ye moutoir vendre na femme seule. L'essentiel pour naie, ma bonza soki yé, et yé écoute na l'église, yé na l'église azu allié. Voilà et le côté na mo de l'eau panabino. Bino de mutu bokope ça ba réponse. Bokoye ba na makanisi na bino nani oyo abebisi nani oyo aza na nzela soki obebisaki
venez à trop tard pour qu'il peut rattraper à nous même moi na oya yo à Bali to ko peut rattraper à nous même moi na oya yo a boti déjà dans la famille to ko toujours rattraper à nous donc ce qui est revenu c'est ça ma vie à mon tout to ko rattraper à nous ils allaient tarder et nous on a dit na papa bon mais kako changer oui respect monsieur sakatanda balibala ils allaient automatique la respect monsieur comme manuel maman zulu bandeni à côté sa première vitesse et côté pour embrayer ça tout ça azulu à côté sa troisième vitesse na côté la maman maté mais tout la réalité des choses en fait que vous tout au théâtre maman zulu bandeni à côté sa troisième vitesse et côté pour nani il me peut ça retard amour ya social wana le côté monsieur sur maman pour le baquet papa pour le mais papa celui na musala te mais ni yandia ka mbongo wana yinyoso ya on kozonga ko loba dialogue na yo na mama izalaki ni juste yo bande la maman ni est-ce que les gens qui prennent temps il y a que sur le latin qui battent est-ce que les gens qui prennent temps il y a que le bana vérité les gens qui prennent temps il y a que le bana faiblesse na bilan les gens qui prennent temps il y a que le bana fara na bezali wapi omoneli muninga pe bolamu ya muninga ezali est-ce que les gens qui prennent temps. Alors, celui qui tentait, je pense que Bini Balé Boali Bandoki. Parce que vous voyez que ça bana, et bana, on a beaucoup qui jamais que gérer bango. Tandis que, oui, ça mouana na vie, que ça là, mouana na vie, ils allaient le blague. On moni va monsieur, il y a là, l'État a beau tenir mouana. On a mis à sentir que vous allez vous avez la capacité pour élever moi. Vous avez l'État d'autonomie pour appeler ça bien. Mais là, surtout, dans le Congo, social les arrêtés. Social les arrêtés dans le Congo. Mais il dit que nous sommes tous les Hollandais. Beaucoup de gens qui étaient social les arrêtés, dans la année de ton social, mais surtout dans la social, dans la année, ils arrêtent combien de foot chaque semaine ou bien chaque week. On a dit combien. Au moins, il vous a là, néant. Alors, ce qui est néant, pourquoi le lobbyso, comment le chat social est bisso, comment c'est que le bisso, comment le bagage, mon bar sur la valeur, moi, c'est comment le simbanda. Ils ont un sens, c'est mon côté. Aujourd'hui, tout comme il faut perdre du cambo pour protéger ma balle à bisso. Mais le truc que l'on a intérêt à biso propre et je place il bosso. Et pourtant, nous Nathalie Oye, nous avons une histoire bien par rapport à la mboka na yo. Nous avons des places autour de Vanda, nous avons la Kosa biso, nous avons la Boto la biso la banque en bébélé. Dans des gens beaucoup comme la bien biso la bité, il faut pas que nous n'arrive qu'on se fie dans le monde l'été. Il faut se méfier parce que avant tout le monde m'a dit boina bakali si biso mais na taboko bango moko pe na poto lisusu mabali za opanza parce que tout le monde comprend que au juste na biso bato to numeli Yesu to kei côté lisusu to bimi quand même na idéologie soi-disant ya biso ba kodo ko ki ko protéger mabala te mais nous taboko ka la censé pour protéger mabala. Si vous connaissez quoi la paix batabo oko bazokoka pour protéger ma bana ba. Alors par là tu peux quoi ne le to bengi culture na biso ya ba kobo na kini ya la kini yomoko mwana wana droit jamais ya koloba liboso papa na yo ko se sentir se sentir mal à l'aise. Ça veut dire que ba droit na yo moko mwana ezati. Yango moni tozonga kana makambo ya ba état de droit parce que na état de droit même ba papa ba maltraiter ka bana na bango Congo. Vous avez une chance. Vous avez une chance parce que les va bon mona l'état côté le melayo. Yango na poto état de droit et quota au mona ke moi na yo moko soki aux avez laissé et puis vous avez des saletés na chic au moins la récupérer
je vais la jouer parce que état de droit azana droit azala bien azana droit yo papa beaucoup là bien ana droit l'état sécurisé ana droit yo papa au sécurisé moi mais na Congo biso to vivre le kwanate protection na yo ezoya pompe kokiko yake culture na biso okoko bana papa iloko mon côté papa pe ninga za ngope akoki jamais soka abona mama mi maiso ki quelque part l'état pe amiga pe ba non faut va mbongo mususu sala ka ile ka na ni compte pour te zala ka pete to bana kongote ya lelo pour tout temps na ba Congo compte zala ka melaka ya batumo paka bo o ba yibani makambo ndenge basala voilà mais tant que ko mona poto culture na biso bakobo na culture ya bamindele ekomi kobundana voilà place problème sur ce boti yango wana culture ya biso bakobo na culture ya biso bakongolais na loba po ba pays mosusu ya Afrique ba se comporter peu pour la bamindele ezali au moins quand même manière na bango moi que le moment de vivre au ressenti que moi qui basa pensa comme mindele mais culture en tant que dans sikoyo na poto premièrement na bien premièrement maman na papa ou beaucoup ici bana ba comme de classe premièrement il faut na bien intégrer intégration na bien les ali wapi ce qui veut dire na pays oyo balobaka ni faransa te ou yeba yango te oza obligé oyeba yango soki ozali na mboka oyo babaka anglais oza obligé oyeba monoko wana soki ozali na Finlande balobaka français te ozali obligé oyeba monoko wana mpona nini mwana azokei na classe bazolakisa makambo oyo mpana biso ezalaki tabu donc neti awa so mwana komi na premier secondaire ou de 6e je pense azozwa des éducations à la vie vous savez que tout comme dans risque que moi na akoki pratiquer yango na aire nyonso parce que école ezobongola lisusu eloko moko ayebi ndenge mwasi abotaka ayebi ndenge mwasi azwaka zemi ayebi makambo tu tanto kuti makambo tu mwana akoki koyeba tanto papa po oyebaka yango te na chiki mais papa yozozwa yango tabu mama yozokoko expliquer mwana mwasi te koma kokalkule bapériode na ye expliquer que aza mwasi de quoi basi tout lobi akoki pe kozwa zemi mais azela tango ezali il faut aller kana mariage il faut aller kana makambo ya ndenge na ndenge avant koma place akoki kokoma on est dans le tabou mais tandis que yo parents moi na place ok na classe bazola ki sai makambo mboka oyo ta mbele abomba kelo te tabou ezali te ozomona bomba retarder place into ça là oyebi biso tokoma nivo tokati culture ya bamindele ya kokomprendre ndenge azoteya mwana nini ndenge azoloba na mwana nini pe ngai parent eloko nini nakosala mpona manager eloko oyo professeur aza koloba par rapport ya mwana eza nini mwana akomi na classe apprendre ntango akozonga na ndako aye papa ndenge nini eloko basalaka yango ndenge nini nana la chima kamwana nana la chima kamwana donc makambo jamais koloba ndeso nanga boina bo mais mwana outi classe outi nzela na bete ye moko oli mwana tanga na mboka oyo ezali ya biniti na mboka oza ko manager eloko moti na mboka oyo ofuti pe minervalite bakei kopesela yo mwana formation pe éducation mais si quoi éducation ya famille oyo moko papa ko liko kotsa na mwana ezali wapi ndele susu mutu mabe voilà mwana zokende na vitesse moko supérieure par rapport à papa aya tuni maman vraiment balakisaki biso boleo na classe maman yo na tini papa to ko ba ba tuté obetier tant obetier mwana komi ko kanga yango place à défouler ezati yango moni différence ya biso na mindele zani mwana mindele omona bana âge moko ya moke mais so zo soigner sentir ba mokolo
parce que dès les jours où bazo bota mwana maman zo yobela ile ko amo kolo maman zo tika na berceau na yemoko ana na chambre na yemoko pesa lalaka c'est dit qu'aza ko kuma déjà na moi na ko benga na conscience ou azo kuma na conscience par rapport à bikena tango na ko za ngamo ko ngana mona na ndako mtele ndiko na mo kwa bala mbele na mona na ndako na ike mwana ba medicine na bele balobi na ye eza temps ya kozwa sieste na yo bakei batie na kata berceau to mwana na alaki na sisete na monoko alela te ti azwi pomi ntango alamuki mama nake kozwa ye batana biso bakongole meka otika mwana ndenge wana o omwana ndenge amana koganga azolela azomona okani ti deja bayili basalini mpona nini parce que ndenge azwaki biso na kini ndenge tozoya nango awa awa mwana mwasi mosu aboti mona bangola bazopakole bangola mwana baopakole bangola na poto kudre te baopakole bangola bikongo ndenga mais esalama wapi bozomona tike tozodétruire kaka biso na biso toza kose détruire yango nalobi bamama bazangi kokota na kati ya vision kosintegre na kati ya mwa bapaya bazomela biso babon na kati ya bandako et en plus de ça et par rapport aux amis pour toute sa maman quelque chose, je pense que Azapé fautif. Avant tout combat, maman a dit ce fou, maman faut au péché au maloba, au béni peuple congolais, tant que maman et votre zomalo. Merci mingi papa Odon. Na sepeli mingi kokota na émission yo lokola mama ngana kusala ngambo ya ba mama d'abord. Na pesi mama ani mbote, na pesi mama Solange mbote, na pesi mama Igete mbote, na pesi mama Beatrice mbote, mama Makila mbote, batu nyonso bakozala na kati ya conference na pesi bino nyonso mbote. Vraiment ba mama ya poto ngai nazali d'abord na pour bango. Po ngai pe koya na poto na ngai na yaki nga moko te. Na yaki na ba ndeko na ngai bana ya bandeko na ngai po na monaki na koya ngai moko te koya ngai moko eza penza na pacte malamu te na sollicitaki kozwa bana oyo après soki bakoli bakoki kosalisa baparent na bango siku mokolo moko ala mais namoni ke bana ya poto oyo bakomaka na poto soki bakomi na poto oyo bazali vraiment na presse mingi ya vie ya libanda okopesa bango ba conseil okobisa bango ba mi calmer mbongo to zona miza mwa moke boye mais ngai programme na ngai d'abord ezalaki te ke ba vanda na ngai longtemps po ngai pe nazo grandir na yaki na poto nazaki na 25 ans alors na tango wana na pesa ki bango 3 ans ya ko vivre na bango na tanda to ba veto bana muno kwa mboka isika to ko vanda anatanda na ba milieu wana anatanda na proposer ndenge tokobengela bango bandeko na bango mususu baya mais oye bake bana wana ya poto bana nyuso ya poto na lobite ka bana wana bana nyuso ya poto bazana presse moko oye ba ko mi bebisela bango moko ngana zaki ko bomba bango eloko moko te oye azalaki déjà grande fille na bisaki déjà soki akoki ko muna mutu na ye po tamu mususu a place ake ne musika azuna yemwa mondele na isoka kozwa aya na ye wana am présenter ngai natala ye to ba famille na bango to tala soki ba ko banda bolingo na bango de façon que ba banda ko soki ba ko sala basala kasi na condom parce que déjà bana basi ba komina mapoto ango ba zana ba pressé aba uti na ba village ozo ko comprendre que eza bana to ko babota mi awate eza bana oyo bakoki to bomba bango peza longtemps te mais et comment ki ke biloko ezalaki malamu te parce que balingaki na bango bazala libre omoni bazala libre à jamais ndoba na mbongo na ngai on ezaki kozwa nazalaki kosomba ata ya ngai moko te nazalaki kotia biloko na ngai nyonso na bango mais bazalaki kaka satisfait te oye komona pona ni baza kobosana directement bato ya Afrique obi soki mwana si awuti Afrique abosani bato ya Afrique ndo babosani ba parents na ya bosani bandeko na ye oyo bake mwana wana se abungi
mwana wana abungi po bolingo wana o yako yeba histoire na yo outi wapi po soko kanisi histoire mwana nyoso akanisaka histoire esika outi akomaka mwana ya makasi mwana bakoki kobouge ete mwana akoki kotanga classe na ye mwana bakoki kokosa ete mais soki mwana bosani esika auta pona nini akomaki wana projet na bango pona nini bokomaki wana bosisa na projet na bino te bobandi makambo mosusu ndenge wana papa odo naza na yo to continuer na ningi na pesa ko ka phrase wana mokinga naza pour ba mama na yebiki ba mama mosusu batika kabana mais na lobi yango en général ezana ba mama vraiment ba makasi pona bana na bango pe na kanisi bana mingi bazaka quand même na confiance na ba mama. Merci mingi papa odo to continuer. Merci maman Fura. Maman Fura naza contre maman lobi na contre pour na ni biso na mboka autovandi bana ebele barate éducation. Je pense que ceux qui bino ba maman vous avez qui kolinga bana na bino très bien ou vous sala effort ya kolinga mwana comment yo boti mwana na yo yo mitali boso ba simbisi yo mwana na tolo na yo mais mwana ko be yo na maboko ceux qui au moins biso communauté congolaise na poto awa to perdaki quand même moi pédale il y a 30% na rondima quand même mais phénomène comme le biso même to ya divorce o ils na poto et sur la tabiso que ban ebele baza beba même ko uta ba divorce à ba parents. Je pense que papa na maman o ma solo na bango et selon ngai je pense que atabo kabona papa surtout vous allez responsable ya bana na yo je pense que o éduquer bango bien. Na papa oyo lobi oui maman na kati malobate oyebi ke téléphone oyo toza nango awa oyebi ke influence ya Afrique pe esalaka na téléphone ozokomona soki bato baza na mboka kuna babandi ko influencer bana ou bien bana bataki déjà na influence depuis avant baya tango bakokoma awa papa odo soki baza kozwa ba information mosusu bana pe bakoki ko bongwama bana baza koloba te vérité ya vie bongo baza komene bakoloba ma vie oyo est-ce que boza malamu est-ce que boza au moment où baza kaka malamu baza bien tellement bien soko tuni ba baza tuni batunyo so mona bango bazali malamu santé ya malamu mais bana balingi basala nini baza na bango liberté au moni ke mwana mususu ase ayoki ke soki aza libre akei na place mususu akoki ko bimana ndenge alingi mwana normalement soki akokisi 0 heure akomi na ndako te moni ke eza ko beba mwana soki akokisi 3 heures du matin akomi na ndako te eza makamu makasi. Alors soki yo mama wana ozali kobatela ye vane na ndako okozela ye sikoyo eloko nini ye ezoko bima ye libanda eza eloko nini okopesa ye misala te ngai moko nazali kosala musala ngai moko nazali kosukola bango bilamba ngai moko nazali kolambela bango ngai moko nazosalela bango eloko nyonso mpona nini to réussir nani programme na biso tomemaki yango yebisa ngai vraiment nga naza pour bamama papa odon tosalisa bamama to lemisa bango te mais topesa bango peut-être méthode mosusu oyo bakoki ko avancer nango pona ko garder bana na biso. Merci papa Odon. Merci mama biso ngai nazaka contre ba mama donc ngai ko convaincre ngai te jamais ngana ka contre ba mama pona nini mama zali mama quelle que soit circonstance ya mboka mba ko kutana ngo maman premièrement il faut y ba na mwana ayoka ndenge c'est ça le problème petinga na tikala jamais koyoka ochela nga libaya izaki kine na toli donc soki ne ko ochela nga yoro ko moko osala nga kana ibo dangi na nga miso batu ils vont répéter même bête maman je faut ko na micro s'il vous plaît soki osalelinga o reprocher nga na makasi lobi na répéter une bêtise dans ça lango ozomona donc vaut mieux olobelanga na ndenge ya malembe ke olobelanga donc ezo net ezo salanga soki jamais donc biloko wana ngai ndaki jamais koleka ngai nazali toujours contre ta maman
parce que peu importe les circonstances ou bien nous causons se retrouver dans le monde, maman il faut pas, il faut la responsabilité à moi na yo. Il faut yeba manière nini okosola na mwana na yo. Et l'autre nyonso bandara nekibo mwana. Soki batu babengi bana bandeko na bango na jaki mokolo, na ko comprendre que si asala qui vit, soki a début et cause appelle 45% ils appellent la faute na yote. Mais toujours parler na ba boti oyo ba ça la famille a na poto, toujours mona ba échec ezali trop. Bana na bango baza ko se retrouver te, comment moi na potami na poto, le logo mona de ça la cleaning, nettoyage. Et c'est tout le monde comme normal. Moi na potami na poto, a 8 chances à ça na poto. A ya ko tabarder ko tanga na poto, mais moi na le baza ko se retrouver nettoyer toilette. Mais ça va papa va pour ça la soki au rataki na poto na âge ba 45 ans, ou la travail quelque et na 45 ans na peut tantôt au peut chiquité parce que chiquité na poto ils en a âge. Tant que bon on ça là au plus de formation bien gros compter la classe là. Mais comment bana tout na poto parce que les conseils retrouver à ça la cleaning auto nettoyage. Et nettoyage en gros na toilette avec le nettoyage au poison bon. Je pense que c'est là nous pousse à analyser que moi na éducation na ezala qui penza bien té. Alors na éviter moment na fura ba argument za ko c'est la ngato pensaka ba maman to supporter ka ba maman tout ça la bo so qui vient au monde que ba parents ba papa biso to pesa rabino ya combien espace à ko éduquer banaté bon biso de té des fois ils ont bana pas ba papa parce que la papa va faire biso boye. Comme ça, biso peut te couper ça dire bah argument que non, mais argument de nous avancer biso ils a noté parce que biso mon couple la parent quand tout ça la boye pas si vous allez boye. Et voilà dans un autre côté na conclusion, il y a bien. Donc le ko on a zolo ba yango wana donc on ba argument exalité, yango to zolo ba te ko ici faut tenir sur na maboko ya maman. Moi pour question moko, le phénomène social. Ba couple belé comme pour un problème il y a non social. Est-ce que bon wana za ya bino normalement ou bien bon wana za ya bana ou bien bon za nda. Vous pouvez savoir son réponse selon yo maman. Papa donc ngai na ningi na bisayo. Na ningi na pesa man exemple o ya ngai. Pende to kokena ngo peto to sa exemple ya ba mama ya o bazaka na makaba social. Na pesa exemple ngai na koma kina poto bana mibale oyo ya mwasi ya ndeko na ngai na mwana ya ndeko na ngai bazaki na 16 ans awo mususu bazalaki na ba 12 ans na ba 7 ans boye ba 8 ans oko comprendre siko bana wana nyoso bazalaki na charge na ngai poto vandaka na bango na kan baibi via kan malamu ndenge oyomo otalaka na vio moni ndenge kan eta soko moni situation ya kan ndenge batu bazako vivre na ba vie wana ya moyete o eza vite eza eloko mususu basi portaki vi wana o ya mabe wana tuna ngai tokomi awa tozwi ndako ya pamba bapesi biso ndako ya kovanda ya kitoko tobimi na bosoto wana ya kan tokomi awa na ndako ya kitoko ba mama boyoka ngai tosalisa mboka na biso batu ba profiter esika o ebongi ko profiter place to bongisa kaka mbongo kaka boye to bongisa mayele kaka boye vraiment tokomi esika eloko nyonso ezali courant ezali makambo na kotoka mwana na mutu esili makambo na kosokola bilamba na maboko esili makambo wana ya kozanga mbongo ya koluka biloko ya kofanta nini nyonso esili tozana ngo bilamba tozana ngo classe toza kotanga biso nyonso monoko mboka ngo eza makasi biso ngai epesaki ngai vraiment bambula misato boye pona koyeba monoko ngo pona zaka nanga makasi te ya koyeba monoko mukimuki mais soki na sala effort na kokaka koyoka yango pe na kokoma ngo malamu pe na kosala ngo musala mais ben ngai na sali musala wana na mikitisi na keina no banda koluka te ngai ndene zaki deja mokolo projet na ngai zalaki
tosalisa bao batikali babebe batikali bamike mike penza lokola bao bazala se penza siko bandeko na ngai oyebisa ngai ndeko na ngai ngai nabombelaka bango sekrete soki mbongo ota ekomi natie yango na mesa mbongo ota bazwaka soki okokisi na 18 te mbongo ezalaka moke soki oza na mbula ya se mbongo ezalaka moke soki okokisi 18 nde obandi kozwa mbongo oyo ya kokoka mwa moke ya malunga po soki okomi na ekole secondaire sikoyo wana bazalaki na ekole oyo bakoki na mbongo wana te oyoki kobakisela biso mbongo mingi kaka nga moko nde nazalaki kozwa mbongo wana mingi me natia yango na kati ya biloko po ya nini bazwa tentation te ya kolinga bamona bato mosusu balie malamu epa na bango bazala tentation te ya kokende kozwa biloko na pa na bango me eloko ebebisaki ezali telefone bato ya afriki nasengi bato ya afriki soki ndeko na yo amemi mwana na yo na poto zwa telefone ya bavoisin zwa telefone ya bana na yo zwa telefone ya ndeko na yo wana oyo aza na ndeko na yo otuna ye malamu paske bato ebele bakobebisa mavi na bango na afriki mpe a cause ya bato baza na poto mwana oyo aza na poto ye aza kolia malamu akolala malamu akolamuka malamu akosala basport akosala eloko nyonso aza kovivre bien na akopesa motema pasi na bao batikali ntango alobi aza na vi kitoko te ntango alobi mbongo aza nango te me mbongo aza nango okomona sikoyo bamama oyo bazali awa conseil nga na kopesa bango bakovivre na sociale par exemple yo outaki na camp par exemple yo outaki na village par exemple ata outaki ka na kati ya kisasa bien sûr otaki na mosala nao peut-être mpe ozalaki na mosala ya kitoko eza na bamosusu bazalaki mpe na mosala ya kitoko kuna me babimi kaka mpo na bainsécurité wana ata soki ozalaki na mosala nao ya kitoko eloko ya liboso dialogue eza malamu oyo olobi dialogue eza malamu me bato mabe ya monoko mabe baya kokotela na dialogue na wana te na bana na yo soki bato na mabe bakoti te bana bakoyoka kaka yo mama na papa na bango ubie yo kaka mama na bango yo moko makambo ekokende malamu ndenge nini bazalaka koyoka nga na ka ndenge nini bayoki ngai te esika oyo mbongo ezali eloko nyonso ezali okomona siko bao bakosufrir siko bao batikalaki bango bazokontinue bamama na biso bao vana na social eloko na kosenga bino bana soki bazana bana mike bofongolela bango bakonti mwa mbongo muke otieli bana muke kaka na wana ya social wana otieli bana soki na mauzui mosala te otieli bana muke chaque mwana na mbongo na ye wana ya social wana otieli kaka muke wana jusqu'à kokoma na tango wana bandi komona aliri ya mwana ebandi kosenga biloko wana ya kitoko tango azana na mwana muke kopesa ye biloko ya kitoko ya talo makasi te mwana susi ya mwana eza nini susi ya mwana ezali kokende na classe susi ya mwana eza kolia malamu susi ya mwana ezali kosakana susi ya mwana eza kolala place ya malunga place ya propre nde susi ya mwana esengi mbongo te susi ya mwana esengi kwenda kokende na ville kolia lia désordre te susi ya mwana esengi biloko nyonso wana te me eza na age oyo mwana sikoyo abandi kokola bao batangaki psychologie de l'enfant bayebi bao batangaki pédagogie bayebi oyo soki mwana akomi age ezali mwana soki akomi abandi sikoyo kosenga abanda kozala kitoko na elongi atia mwa tilo neti ya bana basi atia mwa tilo amibongisa aha tangu wana nde tangu mama yo oyo obonombaki mbongo na muke wana obandi sikoyo kosombela mwana na yo biloko ya kitoko me soki obandeli ye deja aza mwana moke mama yo ozali na sociale yo ozali na yo musali te oyo afusaka ye mbongo ya kokoka na suka ya mbula na suka ya sanza soki obandi kolakisa mwana na yo mbongo obandi kolakisa ye bilamba ya talo yo kanisi okokoka mama okokoka te parce que mwana na psychologie na ye il faut ayeba ke mbongo papa na ngai mama na nga azwaka mbongo moke ubie mbongo mingi soki azwaka mbongo moke asepela na oyo moke bapara na ye bazwaka azala nango fiere azala nango amona ke akoki au fur et à mesure azokola
po boza ko expliquer ye na kabisi bana na bino bakolenda ma bakozala makasi bakoboya ba conseil na bino te pe bakotanga classe malamu. Papa Odo tozo continuer na personne en parole. Merci maman biso fura na intervention kitoko na ordinateur sur la logo za mwana ozali maman na biso ozana na plateau ngana ali papa na maman to sur la psychologue bandiko ba olanda na ndako ba comprendre mais maman na ngai yorobi mbonga social tamba pesa ka ngo to chila ba mama na kati ya ba bana na kati ya ba compte na bango mais ngana yebi ba réalité misusu awa mabala epanzana likolo ya mbongo wana. Papa lobi zoka mbongo chila ka bana na compte mais maman lobi te ngala aussi na famille pauvre il faut ba maman na Congo balia côté mususu bana mususu papa lobi maman lobi te chila ka bana na compte papa lobi te mbongo wana ngala na besoin nango na sala te na soma nango mo iwaka na soma mo essence na kenda ko beta tout boye na boye et sali confusion totale na kata libala mako te betami libala e Tanzanie. Si vous avez yo maman oza ko raisonner bien, oyebi importance ya bana, oyebi tina ba mbongo ba futaka, oyebi que ça conseil nini na ba maman ou bien ba papa ya marque wana na kata ndaka mabala. To question malo. Papa Odon toza ko continuer. Biso nyonso awa toyaki awa totali différence entre mboka touti na mboka otokomi tomoni ke basali organisation. Bami organiser malamu ke ezali na social na bango wana po soki mutu azangi akende kozwa mwa iloko na ye wana. Siko biso pe tomi organiser na kati ya ba famille ba mama na ba papa. Totika makambo ya kala. Oyebi soki mutu azoko continuer kokanisa makambo wana ya kala. Le passé wana na sens positive eza malamu mais na sens négative ya malamu te. Bao bazoko lobake bandeko na bango na kisasa po kaka bongi batonga ba flat bongi basala boy après batikani. Siko awa soki bingindi kuna flat wana otongaki omoni yango te oko zanga mbongo boka ni sana na condition wana soki bingindi flat wana basali yango nani kula ba babysi yango omoni ke mbongo wana o babysi parce que sika oyo ezali na trouble mutu akendaka kotonga te. Ezana moi condition wana bien sûr ba musu batongaki pour vie ezo continuer mais yo zana bana na poto ozo kimela kokende kotonga kuna pona nini we mama na papa boko kimela kokende kotongela kuna bana na bino nde bazali balobi ndaku famille ezali papa mama na bana bao mususu baye koya ezaka ka ba famille élargie bien sûr bakoki kozala te mais famille na bino ezana no yango wana kosalisa bato ya Afrique eza mabete mais il faut planer yango mama na papa mbongo wana bapesa bino na social mama na sengi na bino ba mama na biso po bana wana ozomona awa ba mususu bazana soki bakomi ba mubange bazalaka na vanda kana bandako na bango wana siko bana oyo wana nde bakoya kosalisa biso na nzela soki tokomi ba mibange bamoni mama fura na balabala azana sakoshi na ye ebongi akotisa yango na kati ya mutuku ube na bisi ube na nini bango wana nde bakosalisa mama fura kokotisa biloko na ye na kati ya mutuka kokotisa biloko na ye na kati ya ndaku peut-être koya kosalisa mama fura na ndaku na ye tosonye bana na biso tomemaka bana esika ba docteur batala condition ya santé ya bana na biso eza très important totala mino ya bana na biso soki eza na problème te bana na biso bakola na santé ya malamu oyo lobaki papa Odo ke bana mingi babebi ata na nzoto ngai pe na sina kenda na bavili mususu esika mususu okuti penza mwana vraiment santé eza malamu te mais docteur baza wana pona ni bana na biso bazana na santé ya wana bala na esika bosoto pe biloko mususu sta mususu ezalaka ya moins cher ezalaka papa batiaka bambi na nzoto bapakaloka produit oyo eza kotinda po soki mwambali apakoli produit ekotinda ye azala orgueilleux ekotinda ye akende libanda koluka basi mususu ekotinda ye abimisa mbongo ya social akende komela masanga sans ko mu organiser na ndaku na ye produit ba papa oyo batiaka produit na yebi te mpona mi botiaka produit
bapapa batiaka produit batika kotia produit ezali éducation malamu te na bana ata soki oza na problème ya po docteur akokomela yo mukanda osokola na yango me otela te oyo ozokotela obaka komona mpenza oteli ongwa okomi lokola mondele te mundu te eza malamu te mpona santé ya bana na biso tosalisa bana na biso bazala baexemplaire na mboka oyo na biso mpe toyebana na positive ya ndenge ya malamu bamama biloko oyo botindaka na afrika ata ngai mpe nasiti natinda nasalaka jour moko bo natindi biloko wana ndeko na ngai biloko ekomi etie desordre na place ya bafamille wana desordre na bisi yo onga moko natindaki yango na bolingo napesaki chaque motu akosalela ya ye na ndenge na ye na ndenge ya malamu mais etie desordre na banga to ngai nazali nalingi desordre te na bangi nalobi eloko nini etindaki ngai sikoyo nabimisa mbongo na ngai nasi na dépense bambongo ebele boye mpe natindi biloko mpona kosalisa bato sikoyo bango moko te lisusu mpo bayoka na ndenge bakosalela biloko wana lisusu basalali te na desordre lisusu vraiment eza ntango mosusu totindaka biloko tokanisi ke totindi malamu ekosala eloko nyonso nsoka nde tokei kotinda makambo tobebisi lisusu sans le savoir vraiment to batela bana na biso papa odo napesi nano maloba obakisa mosusu. Merci mama Fura awa namoni tokomi kokende mabe parce que mama Fura yo bandi kokondane kaka biso bapapa oui na bapapa batiaka andi wana yango décivé normalement nga namona place bato bazobunda mpona demorgel soki banini so babiloko babenga so bamovati so banini namona place bazobunda mais le problème oyo ya biso tozoloba awa mama na ngai Fura nyonso kaka yalaka bapapa bato mabe nyonso kaka ya bapapa bato mabe tozomona mpe bamama akomi na bana mista 4 mbongo wana ekomi ebele abengani papa abosani ke papa moto akei na ye na poto papa moto afudelaki ekite papa moto alingaka ye ayebaka ndenge balukaka mbongo te akomi na poto mpo akomi na bana 3-4 ye azwi abengani papa apréféré avanda na ye femme saine mais azwa papa abenga na ye ntango oyo oza na mwana moko ya mwasi ozokolisa na ndako kaka ye moto obenga na papa kosukula mpe mama azolinga kosukula nzoto te mama Fura oyo baka mpa bapapa te biso nde toya mabe boye na boye mama alingaka kosukula nzoto te bolimbisa mwa moke ezali émission moko éducatif mama bilamba na ye ya nzoto ya kibomwasi ayebi kobomba ngo ekoma 15-16 ata sukola yango en vrac tout ça mwana azali koyeba okomona mwana awuti na famille ya ndenge wana akobima avandi na kiti ya voiture yo oloni ye akiti ozoka sola puku c'est-à-dire que azo refléter directement image ya mama oyo abokoli ye ou soki mama abokoli ye te mama akofingama pour rien alors quelque part mpe bino bamama bozowela mpe mingi ata ozwaka socialité bopesi nzoto mingi na kayu bapapa bapesi nzoto mingi na kayu okomona moto akokende osala na kayu 17 heures du temps 19 heures du temps ou 15 heures du temps na kati ya kayu mpo azwa mbongo double tandis que ozokolisa jeune fille na ndako na ye akomi na niveau ya komona baperiode na ye aza na besoin ya conseil ya mama ou ya papa aza na besoin ya conseil plus ya mama po intimité mosusu mais sikoyo bolingi papa nde akende kosalela biso mosala wana ya kosola na mwana na ye ya mwasi ali soki ekomi ke mwana ye abota te aki kosola ne bongo moko mosusu ekosepande bango oyo papa alandaka mwana voilà eloko mosusu tobima masolution moko lelo mpe tobima na masolo mosusu ezali ya fertilité oyo akolobake ngai na yo tobomana mais bana bazali na kati bapeye bapoka te oyo ngai na yo toza kowelela c'est ça le problème alors nyonso kaka elaka babali oube bino mpe bamama bozo kokumbisa bana na bino balanda bino na banzela moko oyo ezali ya normal te parce que une maman qui se respecte akoswana na mobali na ye na miso ya bana te normalement ata kama ezali fo masolo ya chambre ntango eza na bakongo tobotamaka liboso bapapa bazwa makoki ezalaka te tubaki na ndako moko ka baboti nyumba moko botami na 16 et 10 chambres à coucher non ezalaki bobandi na to na 2 chambres okoyoka na chambre po papa lala na chambre na mama mais otikala koyoka te place nini bazoswana masolo na bango yaki ya cc
mais le but c'est comment qu'on soit dans la fête, comment qu'on soit partout. Est-ce que papa a supporté maman maman un jour bataille koki kotomba papa a bétio du courir à mutu makasi ya mbongo ba social aux autres côté na taxi na biso. Alors quelque part maman na il faut au condamner ba maman te au condamner ka mibali. Est-ce que ba maman peut ba décrire banda ko na mbongo ya social ya ko benga na mibali bazate taka ba papa ne biso ni mutu ya ko sala nyonso pour na dale débat yo be biso ni e bot papa odongai vraiment naza contre ba mama wana babenga na mibali na bango ko benga ba mibali na bango ba polisi naza contre sauf peut-être mobali wana betaka mwasi mabe sauf mobali wana penza asi amisana caractère ya mabe wana parce que ko beta mwasi na ndenge ya mabe eza vraiment défendu ata yo moko soki babengela mobali mususu wa aza na makasi koleka wa beta yo okomona ke eloko wana ko beta eza malamu te mais soki bokoki ko discuter eza malamu après boyokani ndenge ni bokosala parce que eza jamais bato bavandaka esika moko badiscute te eloko na kosenga bamama boyebake toza esika ya bapaya omoni bapaya oyo tobengi bango bapaya mpo nani mpo bango mpe babengaka biso bapaya omoni mundele abengaka yo mopaya yo mpe ifo benga ye mopaya yo obengaki mundele mopaya te mais ye nde abandaki kobenga yo mopaya yo mpe obenga ye aza mopaya omoni esika bapositive wana oyo bamama na biso ya kala barriere grand-mère wana bazalaka na yango wana biso toza kobosana yango okotika yango tokobwaka yango oye bandeko na nga basi bosala examen de conscience botala bango bokomona eza likambo na kobisa nini eza ya solo me bakaraktere wana oyo ya kitoko wana bakoko na biso bazalaka na yango oyo bazalaka na yango karaktere wana biso bamosusu basi mosusu basi batika yango me bamindele bamonaki ke karaktere wana nde eza ya malamu mingi koleka karaktere ya basi ya mindele ya kala bango bazwi yango esika biso tobwakaka nde esika bango balokotaka esika tozali awa eza rare kokuta mwasi na mobali ya mondele baako finga na libanda eza rare me soki oyebi makambo elekaka na bandako na bango kondima te babetanaka eza jete me kaka na kati ya bandako na bango bamama bao babetaka babundaka na mibali na bango libanda à partir d'aujourd'hui soki penza bolingaka mama fura na kati ya radio lisolo soki penza bolingaka bamama ya Afrique bamama congolaise batu bamona bango baza bafame capable bamona bango baza basi oyo bakoki komi engagé ata na ba misala internationale botika kobunda na mibali na balabala botika kobunda na mibali na kati ya babwate botika kobunda na mibali na kati ya banganda karaktere wana botikela bango moko bakolo misala wana bazalaki nango depuis kala botika bino botika bobanda ko changer karaktere nyonso ezalaka na pasi mpona ko changer mais petit à petit soki ekoti na kati ya mayele ya mutu petit à petit okomona okotika okozala femme oyo bakobanda korespecte yo esika nyonso oza koleka nakopréféré lelo lokola tozwi mama ya bwanya po azorépondre na baquestion na biso ekozala bien kutu tosolola na yo malembe peuple congolais à comprendre parce que nazomona côté ya papa okondane côté ya mama mpe okondane ina ina tous mes questions mama fura bamama oyo na bapapa oyo baza na souci ya bana te bapapa oyo na bamama oyo bazokolia na place ya bana selon yo ozokalifie bango banani tozosala banani mpo bakoma lobi banani mpo babimisa banini mpe estce tozosonge ke bani basalami na bafamille wana papa na mama motu ezosala te estce lobi na libota na ye azali capable ya kodirige famille na ye très bien to bilobitike bonheur wana oyo yo opesaki na mama oyo opesaki na papa ou bien boza kosatande ke bozwa kaka guerre oyo bino bosalaka na ndako yango nde ezongela bino tozopesa conseil nini na biso baoyo tozofabrike babrigand
illettré oyo bazokende kobalanga ndenge wana bobi papa yo balisi ozozela retour na ya maison mais pourtant tant que ça na ndako na yo mwana amonaki ya wana tokokondane susu mwana te tokoyeba ke faute euti pai ya baparent alors bakupu ya nini wana te ya bango lelo zala mokuse po tozosola bakestions ebele po tocomprendre mpe basentiment ya bamama eza nini po ngana papa yo eza mama so tocomprendre basentiment na bino ezalaka nini na mabe oyo biso tosalaka na bandako bie bino moko mpe bofabrikaka na bandako eboto ngai nalingi naloba eloko ya liboso tozali na poto vraiment mentalité ya Afrique na mentalité ya awa eza penza na bokeseni penza te eza na bokeseni kaka moke kaka mentalité ya Afrique souvent ezalaki mama nde akosukola ndako papa nde akolamba mama nde akolamba mama akosala biloko nyonso mentalité wana mama akolamba wana na poto eza mabe te mais papa yo pe soki mama akolamba ta wana mama akolamba papa yo salisa ye zwa kende kozwa bana na classe tango wana ndo babu partager misala soki mama akokende na wenze soki okokende na ye obi yende akokende na wenze ye moko yo pe luka ya o musala ya kosala oyo okosala na kati ya ndako ezala te kaka mama avanda asala musala nyonso yo ovandi kaka outi na musala ovandi kaka osali ata musala ata moko te na ndako soki mama akosala musala yo kaka pardon mafuwa donki yo sikozoyebisa biso papa ne toaboye mama tolamba nalobi na te kolamba nalobi na kolamba te nanga biso soki bamama baakolamba ye papa alukata musala mosusu ya kokende kozwa par exemple mwana soki azalaka na gardien ake kozwa mwana na gardien na temps wana mama akolamba okomona eya koencourage mama ke mama akolambela papa na bana esika mama aza kolamba pardon wana ekomi égalité na ndako ya libala te bon mais nga nalingaki naloba ndenge mpo tozovivre vie mosusu to vivre te par exemple eza na esika na ntango ya malili okoyebisa ngai teke na ntango ya malili mama kaka nde alamba mama asala biloko nyonso papa akende kozwa bana na mosala te na place te mpo malili wana mpe ezala na makambo nango mama na nga fuwa na zoloba boye soki saji ya kosala quelque chose na ndako tokoki kosala ngo akende kozwa bana mais mwasi azolamba ngai susu naluka mosala moyo ya ndako ya kosala mais baka oyo ezali ke ngai na mwasi tokendaka mosala toyaka ba aire moko partager quand même batâche nga d'accord mais akoloba ke tanto mama alambaka aza na ndako wana mosala ngai akeluka mbongo naye kozonga na ndako ye azolamba ngai kekombele ndako soki nalinga mo c'est bon mais soki ekomi ke tobanda kokabola yango moni te ke tozala égalité wana vraiment na nayebi te mafura pesa biso na une réponse s'il vous plaît na question de tout pour les gars ba boki na te na za bilima ye yo ebisaki ngai problème ya bilamba omoni mwasi atie bilamba na ye soki bilamba combien de temps na kati ya garder yango na kanisi ba sous-vêtements souvent ba mama basaka yango chaque fois quand même mais eza na bilamba mususu oyo mwana subelaki pardon eza histoire vraie sous-vêtement pema ya mama tamba iba bilamba mama ya se sous-vêtement ekomi 15 ou bien 17 mama azotika yango na batoilette tokenda bandaka bato oki kosenga osala petit besoin okuta pena en vrac eza wana ya kobomba te mpe eza ya mama nakoteke nayebaki ndenge nini ya mama po question kola mais je pense soki ndako omoni ke mwana mobala azalaka te babota bana mibali na bana mibali ya mike okotika yango na jamais eloko moko ya monene eza na taille ya mwana moke non soki eloko ya monene okomprendre ke eza monene voilà eloko na ngai naloba mama fura mama Beatrice olobeli beso nini sikoyo problème ezali kende en tout cas na sepeli mingi na sujet na ya mokolo ya lelo surtout ndenge olobi pani bana mosusu baza kobonga te na poto papa oza likambo wana eza likambo moko minene vraiment toya na mboka oyo po te bana bakende liboso te mais bakozi ezali ebele ezali ka cause surtout principale ezali makambo ya mbongo omoni afrika ezalaki ke no bapapa bazalaki na bamoyen te bazoboma nzoto
po batangisa bana bakenda baklasi bana bakoma un jour nde tozali papa nyonso omona avandika nalingi okoma docteur soki na classe ozwi te nazomenanse oka po ye alingi okomaka oyo ndenge ye alingi mais sikoyo na poto eloko nalamba te na communauté congolais ide wana vraiment eza lisusu te bato bakomomona ke non soki bazwi mbongo ya bana yango nde kongisa bango yango nde ekoteya bango na afrique yango nde kosoka bandako na bacouple ebele mpo baza biso ba problème okomona soki mbongo ye papa ta mosusu ablota na ye mbongo nyonso wana yango nde asalaka nango ambiance na ye yango nde atindelaka yango famille na ye na afrique mosusu mpe ezali lisusu mama lero mbongo ya bana ekoti ezali mbongo na ye to atakoki okipe mpe bana te ezali ya mbongo ya ye na famille na ye yango nde azosalisa nango famille na ye abosani meme intere ya bana yango ozomona bana mingi ya bakongole yango na badiplome te na poto bana mingi ya bakongole batangi te bali kaka ndenge mingi systeme ya bagriffe mwana mpe alingi sikoyo griffe ale ndenge bapapa mpe tolakisi bango baproduit na bamama ale alingi sikoyo griffe po aprive baminga na ye ke non ngai naza na bagriffe nde eloko ezobunga biso yango wana ezali vraimen mpasi mingi vraiment nazosenga na bakongolais te bakotangisa bana biso basi tozali toujours concentré soki ozwi mbongo wana otokola produit ngai nalataka bien ngai boye na boye tolingi komimonisa ndenge malaki mama moko alobaki na mpona bilamba ya bana beri bana bazalaka mike eloko nyonso ye kosombela ye akozwama soki bana bakomi kopusana papa kozo soki olobi na ye osombela ye keti oyo eza ya kombo te mwana azoboya alingi kaka biloko ya sport alingi sikoyo biloko ya chere sikoyo lelo aza mwana moke nde lero sikoyo kosombela eloko ye olingi nakoyeba kobombela mwana moke bana mingi ya bakongole bazali awa soki bakomi mikolo bazaka na mbongo bapara babombelaki bango te c'est ça le problème mosusu eza su na kati ya mboka oyo bakongolaise balingi kotangisa bana te bana bazotanga malamu te bana bazozwa badiplome te okomonaka surtout systeme ya mikolo ngai nazali awa na allemagne awa ekomi kaka systeme ya bapoussette wana antuka okotuna meme bato wana france wapi bana bakongolais 14 ans 15 ans 18 ans bazali kobota ya kosakana te okomonaka mwana abali te aboti mais lelo okomona mama na oyebisi ye olobi mwana aboti mama nazwi na ngai koko bato bazoluka kobota eza te omona moto aza kokuye betise wana olingi aleba na mwana ke non ngai na mosusu natunaka bango lelo yo ozanga na afriki estce tozali kosuete ke mwana basente na ndako mwana ifo abala officiellement abima akende mais okomona parent mpe ntango mosusu azosepelaka non lokola koko na ngai abotami bando kopesa ngai mbongo wana nabakisi sikoyo mbongo ala ye asomona yango nde avenir quoi omona mwana aza na 18 15 16 ans bazobota mpe avant aza na bana mibale mais bakoko na ye bazosepela mpo bandopesa bango mbongo ya bana communauté congolais toye mosika esengelaki totangisa bana ederange yanga mpenza makasi mingi mpenza bana biso batangi te biso tozali awa na mboka oyo awa na allemagne batiple nde baza domine bana bango baza baavocat baza bamedecin baza banini mais bana biso bazali awa eloko moko te bana bamere mosusu mpe bakomi mpo kobima baniveau moko ya betide moko likolo mais bana na biso ezali kaka eloko te obike mpo mwana tanga yo fo parent otya mpe mbongo na je oyeba soki ayebi eloko te ozula ye professeur aede ye oyeba kosombela mwana livre mpe mo balivre mpe ezalaka awa ifo mwana azala na livre na ndako asala exercice mais congolais aza na ntango wana te omona azofinga mwana zoba acontribue na vie ya mwana te alakisi mwana te ke nani asombela ata livre ya 50 euro ya 30 euro congolais akolinga wana te mive atyani baperike na ye ebele atela na ye produit alors basysteme ndenge wana yango ozomona ke mbongo ya bana papa ebomi mabala epanzi bacouple mbongo kaka ya bana bazopesa biso na poto awa bato babosani ke non afrique tozalaki na badifficulté mais moto azokotanga pote ya so bana nanga batanga bakoma bien azomona pasi azoteka ata mapa mpo bana batanga mais leso wana tozalaki na afrique awa ezalaka lisusu te awa ezali kaka profit moto omona aboti bana 6-7 oyo asinda aboti bango ke non mpo bana wana aza na venir na bango ke bakende baklasse non eloko ye azotola kaka mbongo ya bana wana kaka yango nde asoluka omona mwasi atikali femme sel kaka mpona mbongo wana mais bajuife bayanga na mboka na bacommunauté mosusu abokoli bana ye moko mpo so tozali meme na etat allemand awa babomaka bamibali ebele basi nde babokolaka bana batangisi mpe bana klasi bana lelo oyo omoni bango bakomi baminene awa batangi baprofesseur banani bamama nde batangisaki bango mais biso bamama congolaise mokoni totangisa bana na biso
nous avons dit que ça bonne la chose que notre de manger quand maman va en Afrique atie mapa na mutu pour que là-bas na mbongo minéval ata soki papa kuta zo sala mo bula zo kipenete mais maman quand on va pour na bana na ngai na zo teka mapa azo luka mbongo minéval mbongo akaye pour pesa yo ba maman congolaise total vraiment qu'est-ce que vous dites et le côté possibilité de faire ça bana yango oyo et maman Béatrice Onyati wana penza possibilité yango oyo amboka mususu mwingi za mungu yoto ngolo na radio na leli bakati bilika mungu na Allemagne awa ba titre ba bimisi tala ba zero ya ndenge na ndenge communauté congolaise zéro moko ta salaki ngaki tunakoma website bana ngana lobi yibi il faut tana classe comme avocat pour défendre le Congo au niveau international le monde mona zo tuna maman pour la nini ngalo il faut otanga il faut que tu aies bon na je ce que moi na yebi le côté les recours na congé bo luka ko futa bon Bongo, Allah c'est moi la moitié de la yébité. Nous devons comme maïle et nous voter ce que l'idée était. Bama qu'on reste tout comme ça ban. Pour bama quand les autres faut qu'à pour un bon wana. Bama nous sommes on a un beaucoup de yaki babota qui n'a été mais abandi ko bota botina oyo alingi même pas tant que vous va la seconde de train a déclaré moi na ngaba yeba na l'état que papa alingi te. Non ce qui est pas pébi pas peut la bouzo bezali beba ko tune papa ya moi na wapi on a yebi na ngai te. Bamingebe baza kokwa te ayebi na yebe papa ya mwana te oyo le biso aboti lisusu na yebi na ngai te ngana bi couple moment mbali mo abota ki bana mi bala azo singa moi si pardon na déclarer que bana na ngai na déclarer bana na ngai ye ni ko pesa ye droit wana te ko ba ko ba ko no connaître le ka femme seule azo ngaka mbongo ceci cela ba ko bitu na niveau tribunal akomi ko wanga oni waza papa na bango te ye aza ko ka muta ko témoigner ngana yebisi na ko témoigner na kondima ke no ngana yebiki bozela kina ye bobota kina ye bana wana sera benyi na opona nini ngalo bina ko témoigner opona venir ya bana wana kiko bota bana te ningo la kisa papa na bango te ko te ngana te na yebisi ngana ko témoigner na ndima ko sala buka ke na yebika banda ko bota na ye alors soko chete me basala ba examen batal akomi classe examen a bloqué ngalo la kisa bango ke ba papa na bango ndeni ko bokola bana ke papa na bango ayebani te nini ko kapona mbongo wango pe mbongo malonga te papa odo ya pasi mingi na biso ba femme congolaise totangisa bana loko na zo la bandongo na ngana mboka o batu ba mibali basaki shisite pasi nde batangisa libana mobela ata za na likolo mais soki yo la kisi ke no ngai fo bana ngaba kene classe bana ngai fo batanga bana out possibilité ko tangisa ba classe ezali te na Congo ke no akola mukana tango asa na eloko akolia te bana ba congolais mingi pe baza ko se revoter ndeni avandi ata mwana singi ke sombela ngabo pana lingine te za cher ate lukele biloko ba sala bongo bana pe bombela bana eloko moko te ozo tindela ka famille na Afrique baza kolia bazo tangisa ya bango bana oya bozonga na Congo kule no baninga batangisi bana ya yesu ko baza même pas na ba papier na yelo ni ka ko sana poto te na reke taka na likambo na makati pona communauté congolaise tala ka partout tozali organiser ata mukete même na kati ya bana na biso te organiser via bana na biso te ville na biso moko pe ezali organiser te tozo na kati na désordre yango le moni même combat oyo lelo ezali kokundana soki biko bakisu bakei bo po biso moko tozali na instabilité na kati ya vie tongoli tokozala stabilité ka posa kozala stable na kati ya vie tokosala eloko moko te. C'est ça le problème na biso yango na moni ke même makambo ezosala combat ya boye ba collabo ceci cela po tozangi objectif moko na vie po vision nde moto esovaka na kati ya couple soki nga naza na vision ke bana na nga bakotanga alors soki na congé mwana na nga ayebi eloko te nakoprefere nafuta na ngai mbongo na motu na congé atangisa bwana na ngai bakongole boni babimi na eta allemao babimi awa bakeyono awa baza barasiste mais lero nga nakomopusana na kokolisi mwa bana moke naye kocomprendre nono mondele aza na niveau te keno soki mwana na ye azwaki 5 ye afase yango atia 0 papa odon ça c'est faux mondele koto wana aza na conscience na ye soki mwana azali mayele atravaille bien akopesa ye oyo mwana atravaille ata kutu keno akobengisi premier te mais akopesa ye oyo mwana asali nga naza na expérience wana na kati na ngai. Je pense que Maman Béatrice azwi mwa kokoso na ye na micro bandeko toza kokosa na émission eloko Maman Béatrice auti oloba je pense que ezali penza problème trop sérieux na bacongolais même na combat ezali problème trop sérieux bandeko toparle na éducation ya bana tozoparle na mbongo social tovandeli yango
mais mbongo wana social est affecté biso na ba niveau tout. Namoni apôtre Zoron Dosh Babel, apôtre Libiso, apôtre Robert Biso ni Thomas Zamaloba. Merci mingi ndeko Odon et Boto na ba mama nyonso baza koloba. Vraiment ndeko lisolo na ngolelo nazosenga na bandeko na ya basi pe ya mibali tozwa nanu tamoko ya réflexion total avenir total ba risque ba danger ou toujours préparer pour na avenir ya bana na biso na lingi tout simplement na vanda na éducation ya bana ce qui responsabilité wana eza penza pa banani mais c'est tout à fait clair au départ responsabilité et éducation ya bana bazotengama tout d'abord ezali pa ya tata na mama bango mibale baza d'abord ba responsable pourquoi na bandeko basambelaka bazongana na biblia bazoloba elakisa mwana na yo nzela tango azana no muke po tango akokola apengwa te c'est-à-dire mwana tango aza mukie azana temps ya ba kolimité azana temps ko mekola oyo yozolia yango yaza kolia oyo yozokomela yango yaza komela oyo ndenge zokotambola ndenge ye peza kotambola ti mwa zokola oyo nyonso bino bosalaka ye pe azomekola yango tango akokola akozala pe na etamboli moko différemment par rapport ya éducation mosusu ya bana mosusu oyo bazali kozwa libanda mwana azana bisika misatu to minei akokozwa éducation ya liboso ezobanda na ndako place ya botami potanga azokola mama akene classe ti abandi na mipai na yo tata na mama oyo bopesa ye éducation ya mibale akene école pe ya misatu tozomona milliers ya bakamarade totiana ni kutu église te milliers ya bakamarade oyo azokende eza pe na esika azokende komekola biloko mosusu mais tata na mama il faut boza na rigueur ya ko redresser mwana balobi kolongola fimbu te na mwana na yo pa kokufa te eza po atengama te toza kotinda yo te ozwa mwana nzete bana kobete moto boma non mais eza na bamanière ebele ya kokorrige bana mais eloko nini nazo remarqué na kati ya Europe to bana na Europe soki tabani kotala malamu na examen de conscience na nga nazomona bana ya poto surtout na mboko nga na fai na France kene na Gare du Nord ekopiso mawa ozomona soki otali bana bazotengama kitoko baza penza bana surtout ya biso awa na kati ya Europe puisque on vérifier la plupart la majorité pas tout le monde mais la plupart ya bana oyo batikala na ba mama na bango papa bakenda pourquoi na visiter ba couple belé ba femme seule soko tali ba couple pardon ba femme musu ndenge ba besaka bana bango azo bercer mwana à l'excès pona nini na intérêt que mwana wana a oublié complètement et totalement son père donc azala voir même ité na likanisi un jour que alukata ko vanda na papa na ye donc azo bercer mwana en excès c'est dit mwana komiti na niveau ya ko imposer maman eloko pe maman ko sombela ye parce que maman do bondela bana te po bana bazala bien na bondela bana po bana batika la kaka na ye po bana au fur et à mesure bazo kola ce qui mwana po mukolo a komi na ta déclarer na ye que avant papa na ye en tout cas match za kanango clair si ce qu'il faut ka monani makambo za rapide aki papa na po komi na ta ya ko décider que moko ali papa na po munde alinga mwana za na kimia ce qui mwana za kimia papa munde ko pisa papa ce qui mwana za na morale kitoko pa mama ko tiki pa mama à moins que papa za na vie moko désordre ce qui ndengeni mais sans quoi il va manger ba ko sala toujours on a une conscience na ba mama nan toujours on a une conscience na biso take batu mobali oboboti na ibana mibale misatu biso a soko suba misatu na France ba pesi yo CDI contrat indéterminé ya mbongo ti bana wana ba ko 18 ans siko soko tika CDI yo bani ko toucher moi 1200 € en général na mbongo femme seule moi 1300 € au moins que non je ne fais rien na ça de l'autre côté dans un 1300 dans un 1400 wana mama ya bana misatu ozi mobali obengani okomudu ke mobali ba problème ba
conflit okomi ko exiger ko imposer ba biloko moko poka mopaya baye afin que mobali lobi alemba atam fiki mobali akei mama ozi mobali mosusu oyo abandi koya kolia mbongo ya bana oyo ya botiti bon o préféré na yo mbongo wana osaila ngo dépense na mobali mosusu ki tata oyo abota bana na ye moko alia mbongo wana te quel kindoki oyo toza nango biso batu oyo tozovivre na mokili oyo tozonga nanu na conscience toza voir même pas kotala éducation ya bana oyo ezobonga tata azala mama mpe azala ya misa tozobosana ke bana abotami ata abotami na poto me makila wana aza nango na kati na ye eza makila ya mundele te aza na makila ya tata wana oyo ozomaltraite aza na makila ya tata oyo bengani tata wana soki akei surtout na raison moko songolo yo bengani ye akei me quelque part aza na mpe na baraison akoki mpe koevoke bandeko na nga basi tozojoue même na avenir ya bana na biso maloba mabe ya tata wana un jour ekotourne vers yo okomi lobi bana bakomi kokola bakomi koaffronter baproblème na bavie na bango bakomi koaffronter baproblème parce que yo osali tata wana mabe tata wana abotama ye moko te bandeko abotama na bandeko ni mosusu ya basi batika na baafrike abotama na bamama na ye mpe mama na ye oyo abote azali aza na batata mwasi aza na batata kula aza na une famille mobimba yo maltraite mwana bango mpo tika na bana ya yo ndeko mwasi obotaki bana wana nzete te semence wana euti quelque part eza na origine moko boye semence wana eza na famille moko boye eza na généalogie moko boye songolo eza na génération moko boye ekitani semence oyo botoli wana yeba yango soki tata wana aza motema malamu eske bandeko na ye baya mitema malamu famille na ye baya mitema malamu lelo soki ya mbongo bien sûr eske bana wana lobi bakokola bawanda kobota mpe bakozala na vie moko songolo so bandi kovivre baconséquence nanu te la plupart bana yango bazana bajeune fille nani mpena babandi kokola te bakoma koaffronte bavrai problème mpo bamama mosuku bana kozwaka diama yeli bandeko na ngai mibali mingi mpe bazogafe ya koconsidere mbongo ya bana comme si ekomi lokola mbongo ya budget na biso bato biso bacouple eza mbongo unikima mpo na bana tokoki kosala yango budget mpo na bana kobomba yango na banki mpo na bana ngai na kondanaka même situation oyo bato balobaka keno mbonga bana eza ya mama mbonga bana eza ya mama te eza mpe ya tata te eza ya bana eza likambo oyo eza mbongo oyo tata na mama nde esengeli bopense mpo na avenir ya bana na bino yo tata bima kende koluka mbongo yo mpe mama soki makasi ezali bima kende koluka mbongo soki bana baza mingi ozomonake baoccupation moye bateza maluka ta mosala 4 heures ezali tusa bocollaborer soki te papa ozotravailler afin ke bosungama soki bokoprofite na mwa mokie yango ya mbongo ya bana kosola bango mwa bacouche na bango bapate na bango mais bogardaka mpe moke mpo na bango mpo lobi bino moko baparent nde bokosouffrir nini sikoyo misu bakokanisa soki alie mbonga bana abotola bana soki lobi ayokisa moke tata wana azwi mwa avancement ya bien bana bakomi koluka mbongo abayaki soki kotindika bana wana moko bakana bango mponi bakesenga mbongo eza pam soki bakana ye omoni tata azalaka na momo boye azalaka na affection ya bana soki tata asapproche na bana mama ozokimisa bana affronte bana mama ozokoinculke bana semence ya mabe bana bandi koyina papa na bango malemi papa soki apesi bana mokongo eza deja signe moko ya mabe azala ndoki te bible elobi likambo ya baparent basakanaka na yango te balobi tosa tata mama mpo omena mokili likambo ya obéissance ya baparent eza inclus même na 10 commandements tosakana na likambo wana te toza kosala tozojoue na éducation ya bana na biso tobebisa avenir na bango tokanisa nga na osenga na biso mibali mpe basi tokanisa nanu eloko tosala résultat yango ekozala nini mpe toomona lelo befe omona bana bakomi na comportement moko ezopesa na mama naso na autorité te ya kokanga bana
po bana bakomi lokola mbwa bakati singa na oyoka mtema pasi ntango natalaka nakendaka nake na garde nord naotala bajeune fille wana naotala bana basi naokenda bakue na bagare naomona bana bilenge soki ovérifie la majorité bana bafemme sele majorité pas tous mais majorité po bamama wana bakomi bazangi contrôle ya bana oui eza na bamama moko oyo mpenza baza na baautorité loka mibali oyo bazokoka komeka koréussir koédike bana bango mais ozomona soki tata na mama bazalaka esika moko ekozala malamu mikoleka balobi 2 vaut mieux que 1 miso balobi non toye na poto paternité disons autorité ya baparent eza nango problème te toko mpe mama mpo kodikele mpe bana eza problème te omoni toyeba kos'intégrer na bamboka ngo mais pas à 100%. Po bango baza na culture na bango moko boye batambusa magana yango pe bamisusu bamindele bosusu bamekola mpe biso façon ndenge tovandaka bacouple na biso avant mais mama moko asunyaki eloko wana mais lelo biso sikoyo toimita mindele toleka bango na mindele toimita mindele na ndenge ya sasa mabe tokoma sikoyo komaltraite mibali na biso égalité yango bazokoloba émancipation yango bazokoloba tomemilango na ndenge moko ya mabe lelo oyo bavictime baza ebele bato baza na banerf solide te bazobela ba AVC ndeko dongo so abetaka teme oyo ya AVC eza aussi moko ya bacause ya bato ebele na kosukisa koloba likambo oyo ndeko moko mwasi azalaki na bana misato azwi CDI na ye amaltraite mobali bana bazokola 10 ans 8 ans et après 8 ans 18 ans 18 ans moi liboso azwi 18 ans bakati mbongo atikani na de bana lo atikani na de bana contrat pe CDI esili parce que bana atikani mibale bon mwana mbaso 18 ans bakati atikani na mwana moko mwana misato su 18 ans bakati ye atikani na 0 akomoza ka mbongo wana muke ya kifami se bapesaka bango wana ya moins de 600 euros siko mobali kota kendaki l'espace wana ya 8 ans c'est-à-dire atikaki na mwana liboso 10 ans l'espace wana ya 8 ans mobali a forcé. C'est pourquoi j'encourage tous les hommes maltraités, tous les hommes abandonnés, pour baisser les bras, pour travailler encore dur, pour multiplier encore un geste à nous dans le travail. Lobby Moussa Nabino et pour faire regretter Basiko Babegani no lelo, ou Bandegise Bino lelo. Parce que pour regretter lo o bon basalaki. Moi si wana lelo o abeli AVC pour la regretter, c'est-à-dire mobali wana kei abali na ye mwasi mosusu baboti kaka mwana moko mwasi ngo pasaka na problème ko bota sa akota mabala ya deux fois bota kate ayekozwa mwana ayekozwa chasse ne na libala moko mutakoyesi ya lokoti ne libala ngo na zemi pe mbala moko aboti mwana moko wana mobali wana babiloko ne nyonso ya vie atiango na kombo ya mwana wana boti sika ndenge kaka mwasi bana bakomi na besoin siko bakota ba université ba sisi ba classe abandi ko tinda bana papa na bango papa répondre ndengo botola nga bana ndengo kenda na bana bano yo nayebi ke baza bana nga me na bana malamu de soke bongi ya ngai mais soke baby ya yo na minute na za enkate ya kopesa yo mbongo ya bana oyo zwi pendant ta nyonso wana bimisa yango futa ya bana classe joka ye mbongo wana abandi kopesa mo epai ya mibali na yiba ba makango pe liloba ko pesa ki AVC ya ngolobi ndenge naza boye testament so na kufi déjà yo ka testament naza na mapango misatu o na somi na sima ya bokabwani ya ngana yo donc depuis to kabwana ngana o na somi 3 mapango na Kishasa 3 mapango nyonso wana moko bandeko na ngai moko ya mwasi na bali moko ya mwana na ngai et puis ba biloko ba entreprise na ngai nyonso na osala minute eza na kombo ya mwana nga oyo na boti to bana oyo eza na bango moko te azate na droit moko na kati ya biloko na ngai tango mama na yoka makambo wana pa akati telefone silence lobi nango akweyi abandi paralyse mopandi moko na minute oyo mwasi wana aza na ba état moko ya critique omoni ba résultat pour regretter mobali ya benganaki façon ke ko travailler façon ko la pambolier ni bali nyonso non kate mwasi ay ko pesa déclaration ki mobali wana aza bien ngaza mabe na bengani non basi bazala kana raison yango wana
to condamné ka basité ba mibali pe o bazo sakana mbonga bana bazali po bakende ko sakana ngo na basi na bango libanda mibali ba sa biloko yo boza bato bo raisonner boza na makasi tango yango boza na makasi bo travailler pour l'avenir na répéta ko biloko o le plus grand danger à mutu ceux qui aza ko se rendre compte ya âge na été to marquer un pas vers la mort to ka sa malamu ndeko na ngai odo la pesio maloba de boto apote ndo Zorobabel makambo bi ezate na mutuya na batsate problème oyo eza ko affecter biso même na niveau ya combat soki tokufeli social bandeko tokozala sans impact même na marche na biso même na mémoire na biso même na bio tokokebeta bapote nso komona bya komonga tozolo bango esala makala bamama na bapapa mais il faut to banana bano tozo boko avant na nso maltraiter mwana na mubu Congo la soit Congo même alors malasi tant obeta so comprendre que pour nous comme quoi affecter même na biso na kata combat oyo parce que to ko loba sambongo eloko moko te sambongo na maboko eloko moko te voilà que tous amis nous tous à côté ya je pense que tout est pas maman na biso fura maman fura to comme pena presque na suka maman fura to pe sur 3 minutes biso ni e boto conseil na bande ko bali pe ya basi pe ya bana to zobota pe ya biso moko ba to tali ba parents zo maloba maman. Merci papa Odon na pesi papa ndo shi Zorobabel Mbote na ningine yebisa ba mama to sala makasi ata tuboza na problème na mobali bo bengela bango mbila te po boyebi ke biso nyonso totiki mboka musika tokomi awa bolinganaki mbongo oyo ekosa biso te ekanga biso miso te epekisa biso bolingo te po soki tobatelami na bateli yo bateli ngai tokomona vi mulai tokomona bomingo oyo koya na nsima mais soki tobandi kobenga mabambila vraiment totika caractère wana totika yango eza malamu te tolinga bana na biso totilela bango mbongo na kati ya compte oyo kosalisa bango lobi pe biso tokozala tranquille tokovivre malamu tolinga mboka na biso nde bolingo yango wana eza na bolingo mosusu te o bafeti bavoyage inutile bien sûr eza na bavoyage eza important mais eza na biloko mosusu botika yango babiloko bagriffe sans oyo kokoki komona na moto te ngai namonaka yango mpenza eza na ntina mingi te vraiment bamama tolingana na famille totika caractère ya bamindele ya mingi totika tozo caractère moke ya bamindele tosangisana na ya Afrique tokozala na pacte na esika toza kovanda mais soki olandi kaka caractère ya bamindele po oza na possibilité te parce que ya bango esengi possibilité mingi soki oza nango te vraiment kolanda yango te po okoyoka soni po ngai neti na mboko tovandaka okosala fete tosalaka te mosusu bafete moko ngai na chaque moto amemi masanga na ye ndeko soki omelaka kazie mitano yo moko koya na kazie na mitano okoya komela yango me ngai na kolamba biloko ya pamba me masanga oyo ekutaka chere soki omelaka na yo 20 soki omelaka nayebi te champagne ya talo nini yo moko komema yango okomona ke nde baculture sikoyo bandele yango wana sikoyo peut-être kuna epa na bino bosalaka yango te me awa epa na biso tovandaka tosalaka yango vraiment eza kosenga mbongo ebele vraiment bamama tolinga bana na biso batanga mokolo moko bayebisa biso mpe ke vraiment kuna na Congo bato ya malunga bazali oyo mafinga oyo tobafikaka biso tobosana yango bapapa akopakola produit batika bamama akopakola produit batika nde parole ngai napesa yango wana mapapa. Merci Kamala Biso Fura na intervention pe participation de l'émission. Tozongeli côté ya mabala afin que biso pe tout dimisa na bongo tozana ngo. Mama na biso Beatrice olobeli biso nini e boto jwa maloba 3 minutes na wana. Papa Odo lo moka na mingi na loba na communauté congolaise na yebike so baso loba tanga ko ngambi miso na leta. Na remarqué que ba mama bazo sala ba divorce na ba papa bazo sala ba divorce baza ko bala ba kontrate mais système suka ba mibala ba congolais suka sel divorce bazo ko ndongo baso bazo na bana siko baso yana ba ko supporter bango suko na ndongo ya bana
omona no avandi na ye alebima ozo mobali na nga azoya oyo azouta Belgique azouta France oyo azouta Londres yenda atindelaka ye mbongo ya tike yenda asalelaka ye nyonso naza na moko ya boparazala bia ngana kisi mobala ndenge bia na bana ndenge ezali wana ifo bamama bafungola maboko omonge nayo mbala bakongole mpe sikoyo bazotika ya bango bana bazoya koluka siko baso baza na bana mpo babokola bango na mibongo ya bana sikoyo ozomona ke desordre mpe ezokota kaka partout tozovivre na kati ya desordre totalement na kati ya Congo yana azosanga ke mibala bakongole basa bakongole soki odivorce omoni ke mwayo supporte place ozalaki te est-ce que ozali obligé kaka ya koluka susu mobali lisusu ya congolais lisusu obima na ye non c'est mieux que supporter place yo ozali yo mpe mobali ya congolais peut-être odivorce kuna mwasi na yo mpona boyelaki makambo ya bana mais yo mpo ye sikoyo ozoluka mwasi aza na bana mpo obanda kolia ye mbongo ya bana wana papa odo ozaka mpasi na bacongolais totanga toyeba eloko nini toyaki koluka awa na mibali na basi ndenge mama fura alobi wana koyeba koresole koyeba komisuporte entre biso na biso bacongolais batoza kodivorce mais toyebi te pourquoi toza kodivorce est-ce que divorce ezomema malamu mpona avenir na biso nde papa nani paster alobi odosha alobi wana alobi ke est-ce que ifo kotalela age soki yo divorce na age ya 50 ans est-ce que lobi okozala bien avenir ate ozwi mwasi mosusu ezaka mpasi mingi toyebaka eloko nini toza kosala tochange nde comportement na biso tochange ndenge ya koresone basi na mibali tomipesa na maboko po toyeba kameme eloko ya malamu na mboka ya mokaya toyaki toprofite na occasion oyo kayo okende koluka ngo mosika te totangisa bana. Merci. Merci maman biso Béatrice la combattante. Vraiment bandeko na ngai toyoka bamama balobi baza consciente na eloko balobi bino tokwana démission moko tozingana na baerreur ya biso mo baparent tomeka kotrace suspecti na biso très bien après que 2 minutes na yo opesi pepe congolais nini po yoka pasteur so pasteur azoba bavérité boye est-ce que l'église na yo oteyaka te femme sel panda na yo po pesanga mabonza misalanga babi soki oteyaka yango te po eteyaka yango te e olingi oyebisa bamama wana bafemme sel nini na biso bapapa toza kose comporte mabe na bandako tosala nini po lobi tochange eboto va maloba. Merci mingi ndeko nanga odon omoni beglise yali beglise ya lolenge na lolenge soki lelo omoni ta mosusu bandeko bakotaka bakritikaka beglise bashinga bapaster ezali vie ya baréalité oyo bango bazovivre mpe bazomona na buzoba oyo ezokosalema ndenge apotre po alobaki lelo oyo biso baso tofingami a cause na bino oyebi lelo bafemme sele baza bango basimbi baéconomie ya baeglise ebele baza bango wana basoutenaka bapaster baza bango wana oyo bapaster bazotikela bango baliberté au moins même na paster azokoapuye mwasi abomane libala soki mwasi wana apesaka na ye mbongo malamu na kati église azokopermettre ya bomana ye libala sans problème parce que aza na intérêt te ya vie na ye eloko aza nango posa ezali nde mbongo oyo ya ye yango ye nde aza nango besoin ana besoin ya foi na ye te yango moi lelo oyo décadence ne continue mais eloko moko souligner eza important ezakamba social ndeko social bakofuta combien ozo penser te na vie un jour ozata na eloko moko ata mabele ya pamba na mboka na bino est-ce que na mbongo social yo pena kosomba nango pena lupango poto ninda kopena bien mbongo social combien bakofuta yo okolia te par jour okolata te mbongo okozwa combien ndeko to raisonner parce que un jour tokoya ko regretter toko tozonga mboka mais eza problème te tokozonga ba mboka mais toko se retrouver ba misusu bakozonga kaka na vie moko ya mabatro po bayozo zwa vie pena ndenga avantir. En tout cas ndeko do ba pasteur o bazo ko encourager puis on a même pasteur ni yemoko na nous afandaka na ndengi ya kubata c'est-à-dire afandaka pa ya mwasi mais combo zaka ya mwasi social yebi ke mwasi oza femme c'est mais pas c'est à vivre ndenga moyibi oza système quel système irresponsable ozo vanda combo étiquette ya porte ya route ya yote parce que ils ont lettre libanda quelque part pas camarade na ye asena adresse moko za ba courrier vraiment tous ma kamanzambe na sérieux tous la exemplaire tous la modèle pour na peuple totika tous la ba serviteur ya deuxième Adam oyo alukaki fruit na nzete ya figue au lieu akeluka makasa
parce que serviteur la première Adam tant que qui était figue alors que makasa mais ba serviteur ba luka makasa to bossa tek makasa kaukaka pe kozika mais lukande fruit yango to lukande ba peuple auto kamba ba produit ba fruit digne de repentance to créer to former ba disciples à Christ et non ba fanatique oyo ba kozala pour biso po ba sunga ka biso mais to préparer ba candidat ya lifelo nzamba ko sambisa biso e boto ndeko odon vraiment nzamba ko sambisa biso apôtre Ndesho Zorobabel na luli yo papa lelo na pesi yo kombo ya Jean-Baptiste parce que courage yo ngana mikano ba pasteur moko te azora courage ya kolobela bandeko na ye vi oyo uli sunu oyo ekangana biso na ba pasteur yango mutu mekele zoya to bai to yamba pasteur so pasteur na kimi to kobeta lisunu ni ekanga biso na ba pasteur to koloba masumu ekanga biso na ba pasteur nzamba pamolo apôtre Ndesho Zorobabel bandeko to na suka émission na pesi merci na ba mama nyonso bokotelaki biso na ezalaki mama Solange Loboko ezanga chimie boki banda to bandia atamite seke mama nde rempli ya onction ya nzambe azalaki na machine to pesi mbote mama Solange mama pour mbote na présence na yo e boto mama na biso Béatrice la combattante pe apôtre Ndesho Zorobabel azalaki na biso pe ba konso balandi biso o bokoti te bolumbisa po twande koloba émission ezalaki live tomona mercredi prochain pour na lisumu ekanga biso na ba pasteur bye bye good night.